Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado. Yo Shadow yo, tala suki ondenge ekomi ebele na mutu etondi yo na mutu shaoli kokata suki ote. Okomi penza longi kitoko te, longi komi yo mabele ko apaya batata kala o batakolata balambada na basuki etonda na mutu. Yo mona lolenge nini boy? Papa na ye na mwana nga oyo Shadow. Tala yo katelanga mwana osuki yali kokata suki te, suki nyonso ekubi ye na mutu. Elingami katelanga na mwana osuki vraiment. Ok, mais on a kate pelouse to du belingam. Lizara vie. Shadow, lizara ngo nini? Nga nalingi basuki ya bongo te. Obima lokola mwana moins sérieux. Papa, kitisa ye suki nyonso na se pelouse, kitisa ko pena na 5 azaka na 500 na mbongo. Ah merde, toka da suki ya ba amike 3000 francs, ba papa 10 000 francs maman. Papa, 3000 ani lozoloba. 3000 ani kana paso nga mama na tekaka mapa. Naza na mbongo te. 3000 eleke ebele. Po la maison na bino aspect to ndenge nini? To ventilateur, to mupepa bien, carotte nini? Nga na mbongo te. Nga kana 500 kata eka ni pelouse wana nde na lobi na mbongo te. Ah merde, na che moi bakwa moi bien moi parfait moi poudre bani simba sa moi kito bani. Pas quoi faire. Tika. Loko yeli ko yokela nga mama na ote tika na mbongo te. Nga mwana okene na ndako. Nakata ye kaka kovo na keso ba gilet nakata ye kovo ngai moko pe na pote ye mafuta mbila pe na kovo ngo lokwa pe toza na elanga ekosunga ye kutu makasi. Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado, Mama Mado. Alors, nous bisabino qui ne faisons moi si nous faisons moi si mi bali like faisons moi si nous on a la deuxième femme alembi moi tu on a zaina ndako azo respecter nga tamu kiti yekaka pasteur ko respecter ka pasteur na bango respect nyoso ke na pasteur na bango azo kipe ma ndako te mais nazo comprendre te Désiré o responsable onu na bambongo na yo soko moni simba te boya basi ba ebele la salité bana salité ozola te bana bilabo moko ya biete donc kokate non mais te mosi mo o respecter nga na oyo so na uti musana na ozana sengo ozonga nda kala na zoyo mela masanga so me masanga pour la kima busoto za ndo kuna oyo ni boy. Allô Mama Mado, bonjour. Yo biti awe yindi makasi penza yindi pe makasi somo batondi awa plein ya kosakana te. Allô, ni sukuna matanya. Oyebite pa Désiré awa bi azozwa deuxième femme. Azana mwasi musu aza awa na nini na bar awa oyebite Mama Mado. Azobeta lisolo azomela za kwiti penza bi bela za deuxième femme mwasi naza salité, mwasi naza kitoko te, mwasi ni atika ba mabana nzala nazo comprendre. Est-ce que mwasi ona penda ba mabana nzala? Mwasi on petit amona boy. Tika mona ma jolo pe tika mona boye penza ye pa mona be ki salité ba te ya ka yo kaka te ki salité makasi. Mama Mado, Mama Mado, Mama